bana, papa kotsa mama, mama kotsa bana, magazine o ekendan tango 3e aide de la communication plus yango e bandi. Na présentation, Yemoko merveille mabia la l'homme de Kikomboso. Tika magazine o sa Ginette Madebo, DT Debre Mazela mutu montre avant na coin. Peut s'appeler ça Florian Dodan toujours. Bozal Ebeleli, Bosa va poster télévision na bino pona Rolanda magazine la 3e aide de la communication. Magazine ya ba équipe nationale ya ba magazine nyonso awa na province ya Congo central précisément na ville portière Matadi. Boza na commune na Matadi na commune ya Nzanza na commune ya Mbuzi lokola honorable Sezo Mama Hortense Mbongo l'argent les jeunes déclarants de la ville portière de Matadi fils Singwala yango et bandi magazine ya Dodan Ekota ba Obakoyambangu ba continuer ko baloka biso 3e aide de la communication Malembe to moni Dodan to freiner muke to tali de gauche à droite ba oba baluki biso to leki tika to fonga la magazine lelo par rapport ya ba concertation ya dialogue lelo rédaction ya 3e aide de la communication et mekina nukolobelango to uti wapi pe to komi wapi to landa analyse oyo ya Anelka Ngongo ebandaki na Matadi ekei na Kinshasa ezongi lisusu Matadi de kala mingi te e kokoma na mwanda pona likambo etali dialogue ntunanga nini bandeko ya koyeba ezali ke mikolo ti koleka ville portière ya Matadi eyambaki ba autorité compétente ba utaki de par-ci par-là pona pour représenter province na likambo etali concertation e kokumbela biso na dialogue oyo ezali kala mingi te na ba côté kuna ya cité de Mwanda mais ya kokanga ezali ke mingi peti lelo bazali toujours na ba doute bazali toujours kaka ko hésiter pour na likambo etali dialogue or le chef de l'état azali na cette province nyonso ya mboka oyo ya ba république ezwa épanouissement kaka na ndenge ya ba 21e siècle boyebike hymne national na biso lobi debu congolais nde na article 4 oyo ya constitution balobi ke république démocratique du Congo na ba forme nango par rapport ya ba frontière nango pona likambo etali ya 30 juin oyo ya 1960 pona état indépendant souverain na indivisible ezalaka nde démocratique social et laïque bandeko mutu nyonso il faut azongaka kuna na Congo belge pour comprendre bisika to uta et bon on a article 14 oyo ya constitution balobi nini pona ba groupe éthique oyo ya nationalité nyonso congolaise ya batu nyonso bazali ko constituer ba territoire nyonso ya République démocratique du Congo et bon par rapport à l'article 14 oyo lobi pona ba groupe éthique nyonso ya ba nationalité congolaise bandeko pona ba nyonso bazali ko constituer ba territoire pona ko komisa yango République démocratique du Congo indépendance oyo ya Gaïta bandeko ebongi te ba bénéficier ba égalité de droits na ba protection na ba terme ya ba loi nyonso etant que ba citoyen ya kati ya ba mboka Congo donc mboka Congo ebongi te ya ba les kasi ya ba les autres te nde mfumu bifi mantinu le sa majesté abengisaki ba asbel ba fondation na concertation wana bandeko ba parti politique ezalaki na pointe ba leader d'opinion ba acteur politique bazalaki wana ebongo ba force de sécurité ville urbaine ezalaki représenté ba chef coutumier bazalaki na pointe ya masolo ebetamaki nde kumbaki bango bakende susu na ngambo ya Kinshasa bazongaki ya na ville ya Matadi mais mikoleko ya nde bazali ko bengisa batu nyonso kuna na cité à Mwanda po na mambo oyo etali dialogue donc dialogue oyo po na pena développement et kosala makala mingi tende bazali ko interpeller toujours ben nyonso bazali na ngambo oyo ba distraction po na ete bazong sa province oyo zonga sima il est grand temps to sala makukumata tout oyo ba koko wela yo pe komisa kombo na yo kota na dialogue tolobaki te kanangi to comprendre que yo nde monini to pe monguna ya province ya Congo central bandeko kala mingi te électoral ko ya donc yo ti kaka na yo lisusu ko beta ka siffler okozala écarté tout akumbanga mais libre toujours. Depuis lundi, ba finaliste nyonso ya province ya Congo central précisément ya République démocratique du Congo babandaki ba épreuve na bango ya examen d'état kasi lelo samedi ezalaki poursuite nango Anelka Ngongo azongi susu na commentaire oyo. Qui avait dit que année 2019-2020 ekosilate bandeko koko COVID-19 tango abetaki tout akumbanga monde entier batu nyonso bazalaki pénalisé
Pour ordre mondial, ezali bouleversé kaka selon plan ya Nzambe. Donc na Congo ba déconfinaki ba pays tout Congo tango waye kotimbela masolo ke ebongi na biso to zonga na biso na droiture pour Covid-19 ba mindele kutu ba comprendre na bango ke faut to vivre na yango. Biso pe koto yo to vivre na yango bana chik bazongaki na ordre ya président de la République na ba autorité compétente ba ministre de tutelle bandimaki yango chiki pe zongaki batangi après 3 semaines bandeko examen d'état ndenge bandaki botalaki na bileli ya 3e de la communication et bongo poursuite nango bomoni bana ndenge examen salami nango donc na ndenge ya défoité ya kimia nyonso ba beti yango dada malgré bavandaki tango molai na distraction boyoka mwana oyo élève ya ville porteur ya Matadi ya tete mwanenga défendre ville ya Matadi tokai. Je m'appelle Kapingama Isabelle, j'étudie au collège C'était Maurice. Je suis en 6e maths physique. Les épreuves se sont très bien passées, malgré cette période de confinement, mais on s'est au moins rattrapé parce qu'on a eu au moins le temps de se rattraper pour étudier. Ça s'est bien passé. Par rapport à toute cette période, donc ça a été un peu un désavantage pour nous parce qu'on a eu plus de temps pour ne pas étudier, mais au moins ça a été parce qu'on nous avait donné quelques 3 semaines pour reprendre un peu les cours. Ça a été. Ouais, nous les disons seulement d'être un peu sûrs parce que la façon dont nous avons travaillé, nous sommes un peu sûrs de notre travail. Mais que l'État congolais puisse au moins ne pas trop nous coincer à la correction. Il n'a qu'à comprendre que nous n'avons pas vraiment eu le temps d'étudier. Ezalaka boye 3e de la communication et lobby bonne chance na ba finaliste po na baccalauréat ya ba année oyo boza ba bourse na ndenga ba défoité po na contrat oyo ya 3e de la communication na inelite 20 bourse ezali leka na bureau ya 3e tuna ba kopesa o sango okende pe na mikili ya poto na mikoleko ya okende ko faire développer mboka na yo vie na yo pe famille na yo na bokasité ya tata Nzambe toloba kité. Bonne chance les finalistes. Yokani caméraman de guerre na biso ya 3e de la communication akendaki na commune ya Matadi précisément na Depina le copé petit wenze tokutu wana ezosala impact na idéologie tolanda commentaire. Bandeko Damolingo na bitambola mwanza ya caméraman de guerre. Il y a 3e de la communication qui est parti. Donc, Kitaki Awa na commune Matadi. Esika, je vais découvrir moi petit Wenze Oyezwami na Depine na les copains. Awa vraiment, biloko nyonso oyo utaka na bamboka eyaka bakote lokola bakoko, bapondu, bamanioko, bapilipili, batomate, nyonso ikiaka awa kasi nakolela ya bavandere na bavandezo batikaka na petit wenze oyo balobete trakaseri na ngambu ya bato leta eleki ebele bakonzi bomoni kolela ya population ekozala malamu soki boye kobongisela bango wenze oyo botie vraiment batole kitoko mpe bobongiseli bango mwa entrée ya Depine oyo mpo esala eloko me na ngambu mosusu balobi nini ke bana wewa oyo bachargeaka esika oyo soki babundi na bango baya kokimela na wenze oyo bamama vraiment bazalaka na difficulté ya kosakana te. Mais c'est la mère de la ville portée de Matadi. Donc c'est Italio. Oh, Tolobaki te, Tolobi. Tout à fait normal. Conditionnel rédacteur 3e de la communication Bakole Belabinote parce que population oyo bazakana mboa 5 quartiers mobimba bazakana molili nzokande bakartier wana bakuluna bakumisango kopi na bango bakote kuna tolanda. Toza awa na commune ya Matadi précisément na ba quartier pelé lokola quartier Biaku Régi la grotte Kwilu na Lemba population koto basali plus moins 4 ans et demi ba yebi na bango courant oyo snel te ba télévision ba congélateur ba ventilateur koto et comment yango étiquette ya pamba nzoka nde ba côté oyo ba frontière ezala koto lokola Lwadi lokola so village. Mais quartier nyonso courant ezalaka nango te boyoka ndenge balobaki na micro ya 3e de la communication boza na quartier Lemba mamba courant gauche droite boza na courant ozotala régie courant otala miller courant bino na 4 loko ya ténèbre evanda mulili owapi
tokoma okima okekozwa mapa 5 faut que 6 etongo etani ozokima viole popama te bako viole yo donc ikura molili wapi papa ozwa ide te mukomsu watu balala matanga te bazoseka biso na 4 na miyokeli mawa donc obota makongolo ekotonga na mboka ezaki asar mbenzamba yebaki po nini boye ya botika biso bana yo papa gouverneur pardon yoke biso mawa pardon l'enfri la mupanga beno mupe mundie pourquoi ni mukele ya kolofuma pardon melemba kitombe papa l'enfri la beto pardon munu mwana nge muke mundie bwa kolofuma mebutukila na ntadi melokwa beto ebutuka na kitasa ya beto etubadingala pardon papa l'enfri la beto kitombe bebaye tala kitombe kaya viole kimuyibi beto na leka ve kilumuna ba même ça menacer beto bazo yiba ma tor que qui m'a beto changer le que tor chapa non sam na nini pardon mais l'enfri la to be kuza bikle to cabine be kuza bikle to cabine papa gouverneur pardon tala façon na animer ça la quoi kutoma mundele mais bon sanzila evo ande ya kubola ame bon sla beto donc beto me sepela bakonditionnel pardon population ba mituni question est-ce que bazalaka na bango na carte géographique ya ville Matadi tote yango baleli kaka po bongisela bango courant po esala eloko nanga mususu eza pe manka gagné ya bino bakonditionnel tolobaki te tolobi tout à fait normal. Totika vila Matadi poto ke nguna na territoire ya Sekebanza eta ya nzela ko banda kinzambo ete ti cité ya Sekebanza et comme vraiment mabe yango population babeleli kaka na le gouverneur Atuma Tubwana elongo na ministre provincial et infrastructure pardon papa be mwana hotel la bango nzela wana tola tozali kaka awa na province na biso ya Congo central bandeko pasi pe mawana kotala na 21e siècle oyo na ba province oyo mundele ya kota liboso ya koyeba ezali ke awa nde makambo ya construction banda po mabanga Matadi ezala bakoto yo David Stanley aleka bakoto yo pour route nationale bozali komona ebetama na ndenga badefwa te na bokasite ya bato mais nzela yango esalamaka na ntango ya mundele ebongo na ntango ya Congo tala de la bande komabulu oyo ezwi ba artère oyo nyonso ba tronçon ebeba na territoire ya Sekebanza ngambo mosusu oyo kaka ya mopanzi ya ville portière ya Matadi kokende kuna donc tronçon ko banda Kinzau kino kokota kuna enda tala ndenge mabulu tala grali bulu oyo pesi mawana kotala donc bakonzi ba autorité compétente de titele bwana lombango po na ko éviter les pertes en vies humaines po ekanangi accident na batono katuluka oyo bamituka minene kota bakoto ememaka kiadi bongo moko ya ba population ya bakote kuna activer mes liberté pour azwa 0 tokai njela na biso ebela kolobesana mote njele omona nango kesana ngwa mabende ngeza wana mais babikonjo basana liboso bakande bana droit ya kolobela biso ke koto ke njela vraiment ya mabe kote yobimela babiloko territoire mobile njele kukobonga te kesana neta wana ezana mo en tout cas bakonjo basana liboso bango fuba yokela biso mawa batala biso procédure njelo ndenge eza penal ko biso koto tonio koma makasi na etali mambo transport na mambo njele yango nezo nyokola biso. Le bienfait n'a jamais été oublié. Troisième aide de la communication bayambaki mobange ya mopaya awa yenani. Mais c'est Franck Oazali comptable, P. Gérard Hôtel Bilolo, P. Visionnaire, il y a entreprise à Mounene, Manews, Tolanda, commentaire. Troisième aide de la communication plus l'Issa Banzambe, Alingi a informé Bino na Oyetali, visite oya monene to mobange na visite yaki ko komela biso na mikolo uti koleka awa na kati ya biro na biso eza na kati ya lisanga oyo wapi monsieur François Nzao Mavungu gérant ya bilolo pe visionnaire ya mobange na entreprise oyo eza en cours eri Manewsman ayaki awa na kati ya biro pe bayebaki kosolola kaka na oyo etali partenariat oyo ezali en cours pona koyeba kokota na kati ya magazine oyo eza magazine ya proximité magazine événementiel magazine promotionnel oyo wapi troisième aide de la communication please ya koyeba pe kosimba bandeko ba bolingo eza ke magazine oyo eza magazine ekena nsango partout bato bayaka bakendaka yo oyo po ozali mbiaka to mokonzi to ozali na entreprise na yo yaka awa tokoyeba koyamba yo oyo nde tolingaki kaka to informer eyokani. Dans la vie, celui qui sait entreprendre, donc celui-là
donc, qui peut réussir demain après-demain. Donc si tu n'oses pas faire quelque chose, demain tu ne peux pas te prétendre avoir quelque chose. Donc commence par un, et on arrive à 2 et à 3, et puis ainsi de suite. Donc vraiment, je suis très content. Et je sais que Dieu fait la grâce, nous pouvons établir une connexion, ainsi de suite, avec l'avenir. On saura qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble. Donc on garde contact. Donc de temps en temps, on va essayer un peu de voir qu'est-ce que nous pouvons faire. Donc avec vous, dans ce cadre des services que vous exécutez dans cet endroit. Donc je suis très, très ravi donc, de passer ici et de visiter les locaux, et ainsi que l'équipe technique qui travaille avec vous ici. Donc vraiment merci beaucoup. Donc prochainement, peut-être je viendrai pour autre chose. Tokomi na tango tolandaka ba différents rubriques na biso rubrique pour tala mokolo lelo Jinal Mbenga elongo na David Ntimba babongi biso nini. Rubrique portrait ya mokolo ya lelo eza bongo ya Janine Mabunda Mudiaï, présidente de l'Assemblée nationale ya République démocratique du Congo. Boyeba ke Janine Mabunda aza originelle ya province ya Équateur pe abotama le 10 avril 1964 na ville province ya Kinshasa. Azali femme d'état topé mwasi ya monene awa na République démocratique du Congo. Asala na gouvernement ya Gizenga na Mozito na poste ya ministre du portefeuille de l'État du 5 avril 2007 6 avril 2012. Na oyo etali biographie na ye bosimba pe boyeba ke aza licencié na droit pe spécialiste en sciences commerciales. De 1993 à 1995, a supervisé direction commerciale African System. Na 1997 à 2000, azala conseiller ya cabinet du gouverneur ya Banque centrale du Congo. Le 9 juillet 2012, azala qui nommé na président honoraire Joseph Kabila Kabange comme conseiller spécial en matière de lutte contre les violations sexuelles. Nassi Mandé qui comme député national réélu en 2018. Le 24 avril 2019, Ndé a comme présidente de l'Assemblée provinciale na succession ya Obé Minaku. Azali a félicité pour Azala seule dame na Afrique na poste ya présidente de l'Assemblée nationale. Bongo technique man ezanga poto zo 0. Bonjour papa, maître Moïse. Le nanga eza juste lisanga en face nanga Mwakan. Na musala na biso ba difficulté eza tellement moi ebele. Pona nini tozo sala misala kitoko. Maintenant nous tête omoni ata ba bengisi biso to sala ba art, ba mona pe ba art que non to sala ba art, tozo créer ba art et sala malam. Mais au mona kaka ba saboter au tailleur au ya matadi, ba saboter ba tailleur ya Congo, bilamba ezotonga makaka musika, mais tandis que tozo créer ba création pe ezali zo senga pe que non ceux qui ba nini machine ko bakisa ba machine oyo ezozanga ba biso ko remercie bino pe nazolo bela ba konzi que botala ngai mususu nde nazaboye babenga ngana no amukuse metka muke tout ça mais musala o pona ba mususu bazobenga ngoke no musala o ya bato bazangi mayele bazokende kokota na couture. Mais tandis que couture eza musala oyo ezosenga pe mayele. Siko tokosenga bakonzi batali pe ba mayele ya bana oyo bazana ngo po ke babimisa oleke basimba ba machette banini. Ba ONG ekozala ba ONG ekozala basali ba atelier baluki biso lokola ba maître toye pe toye wana tozolakisa pe bana oyo bazo simba ba machette lelo bazo sala ba makambo n'importe quoi. Na banzela olieke bakale kale bato bayekoli musala eozala malamu. Rubrique pesa gouverneur conseil yango rubrique ezosala endombi na population parce que tango biso tobandaki
likambo oyo to pe rubrique oyo apesa gouverneur conseil likambo ya dialogue ezalaki nango te mais tango bakonzi bayeko comprendre que rubrique oyo ezosala sai na motema yango bayeko comprendre il faut que dialogue ezala rubrique ya cohésion provinciale yo pesaka gouverneur conseil pesa ekaka conseil. Kwa malamu pona kozwango eza difficile. Pourquoi on attend détruire ces pays? Mboko babebisaki yango. On a eu entre autres de pillage, ba succession au pouvoir et puis na ba guerre tribale. Et là que ça la question que ba guerre mosusu ezali ezaka guerre tribale. Pona ye aza mokonzi, tango biso to voter ye, tango biso to voter ba député oyo ba voter bazo représenter biso, aza déjà au ciel et sur la terre aza déjà confirmé. S'il faut conseil ezaka ye aza papa. Nanda kubana nyoso te bazalaka na ba comportement tout ça. Si ba comportement abusif ezomona na population na ye moko akoyeba ko atténuer situation. Donc eza likamba kolanda te wana mususu eza ba makela wenje. Réplique to c'est comment mon keke oyo sekisaka mama Eugénie pe mama Sele yango yo. Réplique to c'est comme kololelo. Nasik. Yangoyo et comme on a souka magazine à 3e aide de la communication tango bozotonga ka magazine à 3e aide de la communication biso tozo matatse ko mata atabo ke ko funda botongi na bino biso toza kuna te biso toujours musala merci na équipe technique et rédactionnelle C5 mukololelo na sima ya caméra tozalaki na évangéliste David Ntimba pour na nilité na assistance CP ya yemoko Gina Lembenga bongo montage ya mukololelo. Le monteur célèbre Yenani Mitterrand Mananga Azalaki assisté na Gina Lembenga pe Yannick Azalaki na pointe chef d'édition Mukololelo Azalaki le coordonnateur Anel Kangongo main libre assisté na Priscille Yanzinga tika na pesa merci na ba bébé nyonso ya ville porteur matadi parce que magazine lelo eza magazine ba bébé lokola bébé Prince Masaki bébé Grâce à Matubwana bébé Emeraude bébé Sarah bébé Choupi, bébé Cynthia, Bana Badou, il y a leader, il y a solo, Papi Levi, Roi, le combat de Bossaniote, le cordon urbain, il y a marché à Villa Matadi, là c'est Matondo, c'est Makala Diaka, n'est toujours idéologie, toujours à dialogue et casting, n'a pas le bananoko oboé. Noko, yo, ça y est, n'a pas magazine à 3e aide de la communication. Au moni, tant que au fundi, batoke funda, ok, tonga magazine à 3e aide de la communication. Bango mope bazoyaka na les cordons bazoyaka na rédacteur en chef pour ka lobaka ke omoni mutentele wana bazoyaka kotonga ne bino omoni musala bozosala ya mpunda tozosenga kaka dialogue biso eza journal de kasi eza magazine ya communication botika tosala musana biso po biso si to créer entreprise na biso eza kaka 3e aide de la communication bofinga botonga tout à fait normal na lobi botonga Bochola Nabino, tout à fait normal. Pouvoir être bonne chance, comprenez mon émotion.